Bonjour la famille. Coucou, 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 coucou. Coucou la famille. Voilà. Bah, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour la famille. Voilà un instant. Bonjour la famille. J'espère que vous avez bien bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner de ce matin. Voilà. J'espère que vous avez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Vraiment, tout comme déjà mardi, hein. Bon déjeuner, moi copa thé, copa café, mon copa J et ça ira bien. Shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom bisika zuibino boboto, bon déco, na katia ma botte à la vision. J'espère que vous êtes très bien, moi aussi je me porte bien. Voilà, on se prépare pour Tokende Moussala, voilà, ba yenge na mandiko na ya bundu dia Congo, na église ya PV à Longo. Shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika bizubino, boboto bondeko na bandeko so catholique, ba salam ebele naba musulman. Voilà, toute tendance confondue. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Kolam sa conscience, balobi, bapasi ya baninga, yangonde sugarabiso. Donc on est là. Ceux qui toyoki likambo, toyoki lisolo, toyoki motumoko a zo regretter vie na mobimba. Pourquoi pas toya pe bisope to salela yango, yo peta mususu o salela yango. Voilà, bande konangai to kota vraiment na kati ya lisolo pona to vraiment to zwata na bisope ya kopesa moi conseil na lisolo oyo. Bande konangai likambo eza ndenge nini. Ndeko mama apesi lisolo na ye na yokaki yango quelque part kaka na ba site na ba TikTok par-ci par-là. Et ça qui passe mingi na motema on a lobaki pourquoi pas biso pe to na sous les baobas to la musa conscience ya likambo ndeko mama o ekomelaki ye. Ndeko mama azaki marié azaki na mwana moko na kati ya Belgique. Alors ndeko na biso wana na mobali na ye en tout cas bande ko soa na mwa mingi. Alors ndeko mobali na ye azaki pe na ba camarade na ye et puis azaki na grand frère na ye pe na Belgique onda bengisaka ye. Mais ye moto vraiment moto monika balaya ba bengisaki ye ya na ye ayaka ba yebi ba yaya ba yaka tamso aye kotanga ba classe ba études azayi moto ba cop te yes kotanga ba ye courageux a koti na nzela musala ba cop ba nini abande ko sunga vraiment famille na bango baza baluba ande ko sunga famille yana bango to ko sunga famille côté wana akiparango te. Alors asa babota maki pe ebele na famille donc yé mutazaki vraiment chaque mois atindaka mbongo boye na boye moi c'est na bibazaki na bango bien alingaka pe mobile na ye mais babanda ande ko swana moi trop donc ko swana mukolo mobwe ba swani penza ba swani ba kasi o ba swanaka ezaki neti week-end ezaki neti un dimanche ba swani moi mon papa wana abimi na ye akei pa ba camarade na ye komi kuna na papa camarade na ye bas vandi a expliquer pe ba camarade na ye en tout cas na ya na ngana ya ko se défouler na ndako vraiment moyen te ko swana et compréhension et puis moi ça mazaki na zemi ya 3 mois donc msusu zemi msusu kinini bilo bobika ba caprice ndenge ya kana ba zemi na makambo ebele. Alors ndeko moi si sikoyo atikali na ndako na je crois zena bana mi balé je crois mi balé je ne sais pas mais je crois bana parce que moi na moko te moko moi na moko il fallait kola ki bazaki basaki moi écart ya obota moi na parce que monsieur on a comme na 21 ans sikoyo wana monsieur na 17 ans bandeko oh histoire il y a 17 ans passé mais ndeko moi c'est atikala ti lelo soko moni vie na ye bongate a souci donc à comment à s'équipabiliser vous comprendre donc ce qu'on s'équipabiliser yaya okuvi na we baby ya mwana boyo kalisolo attentivement bola ike bo partager bino mo boyebi vraiment bo partager na mona ba partage na bino komi kola elakisanga banani ba partager bola ike mission en tout cas kozaki to makasi parce que tout la sa conscience et loko eko komela mutu nyonso. Alors ndeko mostongo ba swani na mobali azui voiture abimi akei pa ba camarade nae bien ça bien na bimi na ngai na kenda nga na mire azui voiture à côté moi ça bien kende na yo na sa nini
mwasi mobali ake mwasi pa lambi balie na mwana ye pa le atikeli pe mobali ne biloko mobali pe eloko te tanga akomaki kuna bandeka même asaki le quoi benga ye je crois basololaki mais ezaki ka ça ne va pas ka mbutu kaka alors mobali sikoyo tanga akomi kuna basololi abando solani na bato je crois balobi soki pa milei masanga na bino boyebi soki ba problème wana elekelaki mpenza na mutu na retour na ye tanga bandi kozonga sikoyo na autoroute akomi otambola na 50 donc azotambola malembe azotambola gauche droite azotambola bien te bato babande koleka ye wana babengaki déjà police babike tomoni mutu moko bo azotambola na autoroute mais modèle azotambola bien te et puis azotambola na niveau moko ya se makasi accélération eza na se en tout cas le corps eza butu mutu akope komona ye te bien problème et ozala bien te donc ntango kaka polisi azoya na sens contraire ntango babengi mpona ya sikoyo baya kolongola ye na nzela mwasi moko boye bandeko na nga aya alobi amonaki ete na vitesse atuta ye mpenza na nsima pan ye sikoyo soki mpe azalaki na ceinture ya sécurité te soki ni mutu na ye ebeta mpenza na nini na nini na liboso wana babenga ngoni na liboso ya voiture wana atuta mutu wana na kati ya mutu pour makila na souci oyo azalaki yango ya mwasi atuta mutu en tout cas ba police tango bazoya wana balobi ke bayebisaki bango ezalaki déjà trop tard donc akoti koma sur place bazwa corps na ye bakende yango na hôpital bakomi kuna batali babundani mais liboki ya makilo ekangami na mutu wana moye ata soki atikalaki alingi azali so normal te soit akomi handicap alors ndeko mwasi mobali wana donc tant ka bamemi ye na hôpital pas même 10 minutes nini dans la salle d'opka ya urgence akufi sikoyo mwasi wana ntango atikalaki wana azobenga mobali na ye ntango tokomi ekomi mwa butu azozwa ye te abandi kotienda ye bamessage ya kofinga bamessage ya mabe mpenza lobi okomona tufi place okei nyama okufa kuna nto ozosakana na nani ozotika donc butu mobimba ye azofinga mutu me nzoka nde mobali asakufaki ye ayebi te azeli mobali azoya te telefone ezosone ezalaki mpenza chargé très bien mais mutu azoyamba te bandi kobenga sikoyo soko ye te ndani ya okende kotika bana o voiture oza nango kuna mwasi wana pere wana azwi nena permis te oza na voiture kuna mwana atangaka bango bazalaki kota baflama mwana atangaka soki kota babelge alors sikoyo fo nabima nake kotika mwana na ntongo nakokoka te bandi kofinga mobali atiki bamessage ya kofinga ya mabe ya makambo donc alobi nazo reconnaître na fingi mobali na bamessage nalamuki mpe na ntongo ayoki mpe eloko moko te lokwa mpe biso batotanga ya biso mpe bajournal te bakomaki na bango na journal ke ndenge ka ezaka accident moko esalami na boye mobali wana boye voiture déclassée ndeka baloba mais lokwa tozalaka pema na habitude mingi te ozwa mwa journal en tout cas akipaki yango te bandeko na nga mbala moko te azalaki na bana misusu eyelinga azalaki na bana misusu azalaki na zemi na bana misusu bakolaki mwa moke ntango sikoyo akiti wana akei sikoyo kotika bana oyo batanga kote wana akaskade na babus batrain ake atiki bango azongi boye akontinue kobenga sikoyo olalaki wapi boye na boye azolobaka makambo mabe abilera akomi aleka l'horaire atiki mpe bana aye alekani epai ya camarade moko boye aexplike ye boye nabi boye mpo nani asali ndenge wana sikoyo ake kolala wapi boye akomi baide kaka swat abakendanga te pa bacamarade sikoyo ye mpe sikoyo olia benga mpe bacamarade yango abengi ne mpe bango te donc motema ndeka kilo kaka biloko akendeki kuna boye kaka afundi nga baya kogaze ngai le mosu alali kuna baya koloba boye na obenga nanga mpe bango te oyebika ye ezonga na ndako ere liso ekoki lisusu mobali yango ayekaka te azwi mpe sango moko te babengi ye mpe na bapolisi te
ye wana mbala moko ake kozwa bana ntango sikoyo ake kozwa bana aye atiki bana na ndako vers ba 16h ye alobi abimi sikoyo akei epai ya pasteur na bango mutu oyo banda osambela na ye nzambe malamu komi kuna ake koexplike problème abi papa vraiment nazo comprendre te todiskutaki eza nango mpe likambo te ya makasi ale papa banda abimaki azoya te azosala signe de vie te eloko moko te ye alobi ate eza kakanda en tout cas azalaka na kimia akoya na ye basambeli wana kozonga sikoyo azozonga na ndako na mwa bapokwa wana bamoko akuti bana bakiti na escalier bakiti papa sikoyo azongaki sikoyo na lere akendeki me papa wana ya nzambe malamu wana ayaki sikoyo kotika ye kokomaka ye azokita boye akuti mwana moko avandaki na libanda ya immeuble na bango na ezalaki bavers ba 17 ba 19h so 18h boye abiba mama bapolisi bayaki awa balobi ke papa akufi bapolisi bapesi nouvelle na bana ete so bana mosusu bazalaki baadulte nazoyeba place wana te o papa babengi obeyi papa akufi abi o bamoko mobali wana kutu alingaki akende abi papa kokende te tala bana bazoyebisanga babike papa akufi asalaki accident na butu akufi bapolisi bayaki mwasi yango bamboka so neti azwa trouble ya matière akenda na parte alingi babima alobi neke akufeli wapi baka mobali wana akangi alobi calme toi alobi oza na bandeko te pembeni abi oza na babi sina aza na grand frère aza mpe na grand frère na ye mpe azalaki ka bapembeni wana babengi grand frère sikoyo ya mwasi grand frère ya mwasi aye alobi babengi mpe grand frère ya mobali grand frère mobile mpe baye wana babandi obenga mpe bato babengi polisi abandi koexplike bango sisi asalaki accident boyeboye tondosala bainvestigation tozwaki nanu temps vraiment mo ebele mpona boyeboyeboye avant toya nini me lobi mardi sikoyo ayokisango lundi akufaki dimanche na butu sikoyo mardi balobi fo baya mpona aya koidentifie corps ya mobali na ye kandi basalaka aya koloba soki eza vraiment mobali na ye bandeko sikoyo place asalaki accident telefone na ye tikalaki kuna godi na ye mwa bapiloko na ye ezalaki na kati ya voiture sikoyo ezalaki kote kuna ya banamir eza mwa distance na bango sikoyo bapolisi ya namir bazwaki biloko wana nyonso tu bagarde yango bandeko vie eza compliqué bapolisi mosusu bazalaka bazwi biloko wana totya mwa entre parenthèse ntango mpe bazoya wana baye batike bino mobali no asalaki accident tokuti boye na voiture boyeboye bango bagarde yango kote kuna sikoyo mwasi wana ntango akomi tala erreur asalaki trouble wana ezwi na motu c'est normal abosani katikelaki mobali bamessage ya mabe maloba mabe makambo ya mabe nzoka nde ntango azoloba bamessage butu bopi bazokofinga mobali ya bato azalaki deja akufa alors ntango akomi sikoyo bandeko na nga bakomi na nini na place hôpital batala azokoka te azondima te alingaki mobali na ye aza na zemi donc esalaki ye mobulu mpasi na mwaye te abimba na boko akomi kuna atali te bato baketala mwasi camarade na ye mwasi nango atali alobi en tout cas vraiment comme ezalaki soki pierre soki pierre soki nani en tout cas alobi non akufi ya solo eza ye bandeko mwasi wana azokoka te babi il faut yo nde oza marie oza mwasi na ye okofo identifie ye mpona tosala bapapier tututu ake komona boye vraimen koti mobali na lala mpenza akufa abi pasi kolela wana abosongo azolela bandi kolela sikoyo bayebi bon il faut kokende ozwa biloko na ye période wana bandeko esaka mwa ba 6 jours ba 7 jours en tout cas na Belgique bakunda na bango mwa mbangu biso awa linga esata ba 1 mois abi sikoyo bata wana babi akende ozwa barécupérer biloko ya mobali na ye boyeboye ye alobi kaka esi camarade ya mobali na ye en tout cas zwa kaka biloko nini biloko ya mobali na ngai apesi bakende kozwa yango camarade ya mobali na ye wana bakomaka sur place azwi telefone azwi biloko nyonso oyo ezalaki ya camarade na ye ntango azwi telefone wana afungoli yango abandi otanga je crois ezalaki bamosusu batiaka na bango kode na telefone te afungoli telefone ya motu wana abandi otanga sikoyo bamessage oyo mwasi wana atindeli ya mobali na ye
a recopier ba message wana bandeko na a recopier yango azwi yango tout akoti yango abandi koyoka ndenge azofinga ye komona to kufata kokufa donc ba makambo ka banda koloba ni banda place okay osala accident ka bakanda maloba siko ya mabe banda kobimisela mobali wana yango bandeko faut osala attention kande eza mabe soki omoni moninga bandeko siko na bandi kopesa mwa conseil to okende abimi na kanda bino boyebi nga linga lisolo moke conseil ebele akei na ye ake sikoyo alobi bona se défoule na ngai tika ye calmement mais mwasi wana atikaki ye te alobi ti azalaki mpa kamangadi na ye azobenga azoloba donc azalaki donc ozotika moto à l'aise te olingi kimia ubi olingi kimia te ntango moninga abimi ndenge wana yo tika na ndako se concentre sambela ubi luka solution moko boye mikotisa esprit en tout cas akbeti abimi nga mpe na tikali yo mpo koobima so ozwi mwa mopepe mais yo ozokontinue ka na kanda tala lelo vi ya mama wana ebebazaka suna esengo te donc ntango sikoyo na matanga wana sikoyo bato bandi koloba mwasi ne moto abomi ye mwasi na esiko kamaradi wana abandi kayebisi mwasi na ndako ayebisi bakamaradi eza ye moto abomi ye motala toke kuta banini babiloko mabe mobali wana azwi bamessage wana alapesi na famille ya mwasi na Congo apesi pa grand frère na ye na Belgique tala makambo mwasi bana matanga bato nyonso bazoloba tsese en tout cas vraiment mwasi ofaza na ndoki abomi mobali na ye likola koswana abimaki boyeba yesuko kamaradi ne sikoyo ayi koyebisa ye kamaradi mosusu a place ya alalaki abi mama oyebi ki partout nyonso balobaka yo moto obomi mobali nao donc kamaradi ne wana kutu azeli te bakunda donc place sikoyo motema ya kopasuka ye azolela na ye sans même kutu azobaka nzambe pwani tokabwani na kanda boy azomona ngo kakanda bolingo me ntango baye koyebisa ke yo moto obomi mobali na yo donc abika place azalaki wana abandi neti kopike bacrise akomi na souci wana elata ye ti lelo aza malheureuse donc famille ya mobali wana yi grand frère ya mobali bref tobandi okena 20 minutes donc ti lelo oyo 17 ans après alobisaka ye te ayebi bana na ya ndenge ya ndeko na ye bakola ayebi te donc na bana na ye mwasi abwakisa bango ayaka kobota mwana mwasi apesi ye kutu ndo ya mobali na ye soki komona eza Pierre apesi Pierrette soki nani babilo moko abongo donc bana wana babota bakokana na tata na bango abi moko kutu azalaka na but na train azokende boye akutani na papa kulutu na bango papa kulutu ntango atali ye aye pembeni abi yo komono nani alobi abi okoli yabi me nazoyeba te alobi kaka kende tu na mama mutu kombo tel boye aoyebisa o abi yo komona mboka boye abi bo kende kotuna mama ntango akei alobi wana grand frère ya papa na bino apesa kutu numero ya telefone te bango ademénagea mwasi wana alongwa na ndako wana te aye kodeménagea après ka na même quartier mais mobali wana longwa na ye na kenda mwa musika na bango alobisa bango te na Kinshasa donc basokola ye pete mutu moko abenga ye te mama ya mobali azati lelo alobisaka ye te bandeko basi balobisaka ye te donc pasi wana azwa bilamba nyonso ka nde tosalaka akangisa tu atinda na Congo barécupéra mpe biloko na famille ya mobali donc bakipa donc banda bazwaka ba message wana balobi moto abanda olesa famille moto abanda obongisa famille na biso obomisa ye donc bayina ye balobisaka ye te bandeko na nga aye kokenda Congo ye moko azwi maparent na ye bakei tie pa papa mobile parce que papa mobile na mama mobile bayaka kotiko a partir kala mwana kufi bango pe ba divorcer donc ebembe ya mwana mwasi wana esalaki ebemba pardon papa wana ba divorça abitala cause ba divorcer mama wana zo souffrir oyo kuna pe papa wana azaki ne moi ça va
bakomi kuna mamango tanga komi na Congo basololi na papa azali neti mwa motema munene neti kolimbisa na ye abi papa nga na bomaki ete ka de ba conflit ezalaka expliquer boye azaka pe na ndambo mbongo apesi papa na de compte azwi pe mbongo oyo ya tango asa boti abombaka pe mbongo ya oyo bafutaka ye ba de compte final tout alingai bakabola na famille abombaka ndambo apesi papa ndambo azwi pe ndambo akei sikoyo epai ya mama wana tanga moni ye bayaki pe na mama na ye basololi alingi apesa mama na alobi non nga na ye deja mwana nga kufa na préféré abi pasi penza mama wana bazolamba na bamakala oyo ya bapoussière donc ndako moko ya pasi abi nga mwana nga kufa donc libala pe ekufa nakoki kolia mbongo ya mbongo na ye te mpo nayebi place azwi yango te ntango so azwi yango na azwi bamibali ne misusu soki mpe ndenge nini na ndimi nazala na pasi na ndenge soki ya coutume na bango soki ndenge nini wana après leki ya mwasi ya mobali pa azalaki wa leki na mwasi azalaki wana après le bali bakende abengi leki na mwasi pembeni asololi na ye apesi ye adresse ya place ya zalobi yaka oyo ata kotala bingai avana kende mwana mwasi yango mpe ayaka te aye na ye te mama na ye nde sikoyo atikelaka ye mpe mbongo abisoko aye yopesa mwana wana mwasi na neti kaka na compte ne lokwa mama kozwa te yazwa aya pete mama bango avanda mama ya je mwana mwasi wana nde mokomso akenda lisu tina ndako ya baparent ya pesa mama mobile akuteli mama ngo azalaki takuti ndeko mwana ya mwasi na bandeko nde mosusu après ye nde siko asali loko eza mbongo na ye atikeli bango abibi toza bandeko ata soki mwana ngai azwi boboyi me ya ngai mpe ngai naza lokola mama abino toza na bana na kati bozwa nde bango bazwaka ayebi kabi nayebi te so baliaka ngo so mpe babwakaka me nayebi te me ezalaki mbongo ebele nalingai ke mama apesa bango babanda ata kodebrouye parce que nakuta bango vu ya pasi alobi ti lelo 17 ans passé bandeko wana bayebi bana te bayebi ye ndenge vi na ye ndenge ekoma te balobisaka ye te basokola ye mpe te donc ye sikoyo akoma na culpabilité ke ye moto aboma mobali bato nyonso ye moto aboma mobali sikoyo yo moto ozoyoka lisolo oyo yo olobi nani aboma mobali est ce que mwasi wana aboma mobali ou bien mobali akufaki c'était prévu akufa ou bien ezalaki ndenge nini yango bandeko na nga eza nango bon déjeuner conseil vraiment ya koloba kaka eza ke soki mobali ou bien mwasi entre bacouple moko oyo abimi yebaki alingi problème te moto alingi boswana moto alingi problème aobima te aozala na kati ya ndako bokodiskute na ye tititi bokolemba so mpe bitumbi koya soki polisi moto aya kokabela bino mais soki omoni moto oyo abimi cela veut dire ke andimi alingi kimia alaki soki ete na bimi yo mpe pa otikala nano na kimia nga mpe nakende na kimia soki olokwa batelefone oyo ndenge ezalaka yo obandi kolandisa maloba obandi kofinga obandi kosala boye yango yo mpe ndeko oyo yo obimi olingi kimia ngai mpo na nga kanga telefone omutu atikali na ndako le mosusu ye azomona ke osabote ye azoyeba te ke yo moto obimi osabote ye te me olingi koswana te omwa makambo eza inutile atikala ekozala mpe mwasi mobali discussion na bimi okende kosala mwa shopping soki na mwa 100 livre no mwa 200 livre no okende kosala shopping okontinue esika mo bole mosu ole obeti mwa tour na yo mpona obi mopepe wana eleka ye akanga telefone na periode wana oli ozala su na telefone batindela yango bamessage ya mabe bandeko na nga kitoko te ndeko na biso ti moto akufi azotindaka bamessage alors ndede mobali no akufi zwa swe ya biloko ya mobali na yo soki mwasi wana apesaki courage ye moko akende kozwa batelefone wana azwa récupérer biloko ya mobali na ye mbe makambo oyo ekomi grave boye te mais lokola bato tobona kaka omilembisi ya likambo soki ekwei zala na courage kende moni esika nini mobali asali accident zwa babiloko barécupérer biloko na ye zonga nango na ndako yo otiki bakamarade bakeko récupérer biloko
biloko wana ntango bazwi yango tala lelo ndenge ekomela yo elati ye ya fo donc yango tolobaki topesi napesi lisolo oyo mponda ozwa courage soki eloko ya bongo ekomi yaya kanisa parce que oyebi eloko nye eza na telefone na mobile na yo te oyebi makambo nye eza kuna te parce que moto akozwa telefone wana ake nango mpa bandibu bafungoli yango baderouye yango bamakambo nyonso ezalaki na kati ebimi ta mosusu biloko mosusu ezalaki na kati ezalaki mpe bolumbu na yo bino basi bolinga otindi na bibali na bino milumbu mobile mosusu akozwa yango osambwe après liwa mobile no bapiblie bino molumbu okoloba nini bandeko na nga alors tosala attention na vie na suki wana bandeko na nga botala mama ti lelo atika na kipabilité azosambela mpona elongwa me ezolongwa te elata ye et puis basokola ye te na famille kosukola balobe eloko te bandeko na nga bon attendeur salut vraiment bozala branché bolaike émission bopartage vie eza un peu compliqué bandeko bye bye tokutani